la vie est très courte. Hein? Parce que c'est bien, tu es dans masse, mais tu évites bisotan mususu, tourne bisotan ngoya tam suto bat baza boete. Tam seza na mai, tam seza la wapi. Donc, et quand c'est un bébé, la quand c'est belé mbala moko. Donc, la monique, maman yo soto sala, tout ça on cap pour na biso. Tout ça on pour na mindondo te. Akei. Azati, azonga soutien. Si. Surtout bana na biso, aïe, pour na yazo mona kaka aïe bana. Mais après la mort, place nous kozala wapi. Hein? Na mokilo to na biso na temps mokie, mais kuna ndeska to vivre vie éternelle. Tout ça la mabete. Ata tozo sala mais na sima marambo et si la vie est très courte, na ozongelango, vie eza mokuse. Eza ba artiste msuba kufi na 23 ans. Yekutu tolo ba kufi na ba 48 ans d'âge. Mais ekoki kaka te ngana esaka nzambe soki olobaki ba juste ba ko atteindre jusqu'à 120 ans. Soki mutaza injuste akoma tina ba 80. Est-ce que il faut kaka soki mutaza injuste soki akoma na 80. Pourquoi pas ata injuste wana ko sata 5. Voilà. Pour tout ça la moi groupe moya WhatsApp tout soutenir vie de loin. Après avoir cotisé une somme de $3000, on était une affaire de 27 personnes. On a trouvé en nous que il y a bolingomo ezali parce que notre monde en côté et tout kuluku ya ba comédien tozali na bon moya mutu to pesa e $3000. Mais sauf moi 27 personnes mo ba sangani ba arriver ko salango. Mais pourquoi pas te structurer le coup? Au lieu de la kana comme un TPC tout ça là ouais biso. Yango voilà. Et ça qui est le moment qu'on est à WhatsApp, to comme qu'on structuré en gros, to ça qui moi élection mongo, to ligner to vendre sa makamba. En particulier la commune Abisso to perdre mon copinza ya makasi ya ba artiste ya commune Abisso et d'ailleurs nazo ko Abisso gaza parmi basi ali so ba banda théâtre na commune Abisso. Donc voilà pourquoi Abisso artiste alemba to telemi vraiment pour tous les lande qu'on Abisso. Voilà. Masiri Kaye, Maman Limbisanga, donc considération wana. Azala qui les que azo considérer nga, azo tchanga na place na ya kiyaya et puis elle était sociale, hein? Elle était vraiment sociale. Soko za na problème. Mindondo lo ba yebité. Soka yebi a quoi assister au Tina Suka. Tina Suka vraiment paix à son âme, le comité tournaye, Torubika nzamba zo lokumu po azanzambe. Toi ne le robaxate. Torolelaye, Nabo ba sepeli ba rolela na biso. Tola s'appelle Yamawa comme on a que Mindondo a sepeli na akufi ma sepeli na musala na été ayoke lengi ya musala na été ba pesi été droit na ye ya musala na ye ba pesi été otu ya sala lelo Mindondo akufi oui ba vous c'est pas honneur mais honneur akufi déjà na ça honneur on na jouer nango c'est pas Mindondo. Na niveau international bakonzi moko ba Rolanda ezamawa na tozo vivre mais tozo mon elengité aucune médaille naé bon m'takei donc et ça se passe parce que ya mundu eri kutelaki malade au santé dans l'hôpital mais oyo mutabelité malade ya mukolo moko ça passe pour na biso do passe pour na biso sur la version zebele o bino monde bazo boma bino te liwa eza liwa on dit ba comédie bozo kufa moi bino mo bozara combien de mituka ko yem to ya kana e azala ba cotisation so ba badaye lelo ye to yo lela eza passe au sakalate si to mona to tembe wa to musuba mona okara to ye mon sa ba bilamba to te toi na passe sur biso to kana em so bengo na appel cop moko passe ali mais choyate liyo zanzela ba tutu mère accueilli et Sangwango le quoi bela qui te banda konzimate cette fois-ci to nzimi ke Mindondo akufaki sengeza aboni kolela eza la boni bon ebi ki organisation eza bien organisation eza lango bien
tolela ye kaka na kimia nyonso problème ezala te matanga ya mama na biso Solange Mindondo ekabola biso te tosengi kaka kimia ezala na biso nyonso. Merci beaucoup. La mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utilisez un produit, il y a hydroquinone, pas javel, pas tube, pas sulfate. Au bangate, dernière chance il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là un produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour la mandef to réparer rapper ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité pour le banduta pour le tâche donc boya vous la bienvenue à Grâce Beauté. Wow! Bonjour. Bonjour. Et namoni on a kini yozara libanda ya Solange Akoufi et ça qui est bon. Et ça lenga pasi sangoyela kinga na otaki musala na ozonga babenga ke maman Solange Akoufi ndima était quand je suis rentré sur Facebook na mona kezaki ya solo après tana kota na groupe motosaki groupe motosala oyo ba kulutu nanga ba nsluzo to sala aimons nous vivants na que mon message va confirmer que oui maman Solange Akoufi donc ça l'a vraiment passé yozaki libanda ba comédie bozaki libanda tant boka un message ezaki bon. Déjà na niveau Canada place Zara je suis peut-être nazangai na bandeko na biso pe mususu ba avo palanka ba Isaac Waka ba Olivier tozaki wana déjà ça la biso passeport déjà totai comme on a déjà obsèque ya papa Mundweri on était loin le kolanga déjà un programme ya koya dakin na ba le ko maman Solange mutu pa mi pesa trop na monde ya babiloko le ko ba matanga nzamba sunga babimisa programme naza parmi peut-être rendre ba dernier hommage donc voilà ozo sengeza la boni lelo eza déjà na tozada na marque ozo senga matanga ngwiza la boni kolela ngwiza boni eza na respect ya muto akei parce que moni ce qui fait mal nataki matanga à présent Mundori babilomo kotaki babane basali je pense que tout ça on n'a pas besoin de ça nous avons besoin de rendre les derniers hommages na muto oyo Akei azaki motu ya mi pesaki mingi kore am et puis le mal on a mon ezanine ce que nous faisons ezaba matanga baton pe basala bongo te tongo bazaki en vie je ne pense pas que maman Solange soka ko la mukasiko amoni babiloko zo leko basala ke basaka nga sepe na ngote va président Mundweri nenga kendaki nyo solo moi je pense qu'il y a ba futilité nous le Congolais to linga soka ko sambouya na mamoza tinate la personne est déjà partie. Ça est quand même plaisir, il y a Akinena Kimia. Parce que maman Solange a dit déjà, si je ne me trompe pas, Moutou Milangwate, Moutou ya divers, tu vois. Donc, oh, ils ont ça, la manga na senga na bande, kona ba papa na ba yaya na nganya so na kuta na musalo. Tole la maman Solange na Kimia, topé c'est ka valeur na honneur azo mérité. Voilà, bino Zara libanda, lelo tanto yoka ba wela kimbongo, alia kimbongo, asala kiboye. Et ça rabino boni na ba congolais mususu ba umeli trop na poto vraiment na ba comportement roi mindele ça rabo. Tout ça ba congolais tout ça ba congolais. Comportement change bino. Non, moi c'est rien ce sujet là na binini na kolobate. Bonjour. Donc pour battu oyo ba bozo bazo beta masona bango so ba papa nanga. Donnant le kolobate. Oh, allez, ngai na yo la maman Solange Mindondo et Silinango.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Ouais, Mati Bosch Yabiso. Nisa Rankin Kalouji, Serno Akufaki, le Otoyo Ozwa, Korna et Zosabo. Et ça passe. Et ça, Mawa. Hermo peut être bravo un artiste. Parce qu'il y a déjà point final à Moutoutou. Et c'est celui qui a straté dans Moukili. Mouta Koufi. Et puis ça va passer pour bon dans les sous-soutés. Mais dans le art, c'est à Salitanae, c'est à Pessiba œuvre à former. Après si directif oh le losali que mutu tout ce qui sert à dailler à ça affecté pour y en a pas son somme de que mutu a dailler bah c'est pas lipe gloire à Dieu mutu na kufi mais na baliwa mutu somme de dailler ouais que mboka mobima est comme affecté na respect mais des photos longues là pour la biso donc c'est Mindondo place à Zali muli na kimia asali makamba danser asali l'école ya ba danse apesi théâtre depuis toi qui va bébé 1900 vraiment bexo donc tout là ba serve moi ba RTNC na groupe salon de idée kuta ke biso ça ba boroyo mais lelo esala ki to sangana to mona pe ba serve ba pesa makambo ti lelo za ki bien mobali kati ya basi na biso so ke pa ve na biso mbali osombo a rolo ba ko boyete ba ve il a dit sobe ba José de Londres sida bilele de ba vient à tout on a retravaillé ensemble na maman Mindondo tous les sœurs du monde ba ki mako to NTPC ba ya raté mais sœurs on a ki na kati ba sala ba descendre ya ko ketala ba groupe amikie ba on ba présent masumu idéologie sœur. Merci beaucoup. Na lobi ke ba tout ça la calme to la sœur na so ki met désordre té wa ko lia mbonga matanga ko vumela té akolanda mo woi po mbonga matanga ba damrango té. Merci. Ça va? Ça va papa. Ya Mindondo akufaki lelo to yozwa corna et zo saloboni liwane jusqu'à là. Donc na voix kutu ezate. Donc et a passe. Roko kapé koloba loba mingi té. Donc aza icône ya théâtre na biso ya Congo. Donc pasi mingi biso toza bana baleki oto ena sima batuloko ba mama Mindondo efaki nzambe apesa bango esusu vi mulai tozala na bango tomona bango po tozwa esu ba maele o baza na bango mais nzambe mo ayebika ndenga sala makambu na ye nde balobaka l'artiste ne meurt jamais mama Mindondo akufi te aza na biso ozala kaka. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, là on est toujours à Morgue. Tous en Morgue Awa, Morgue à cinquantenaire, là où il y a tout le monde. Bandeko bazo kitanabis, bana lemba balobi non faut baler la raya na bango. Bandeko nyonso bazo lila na pasi. Ya Solange Mindondo, c'est un grand artiste ya mboka na biso. Et yango moni lelo batu baso mobiliser lelo. Basala Mamoutou ya bien et merci à tout le monde. Baota la biso, merci Nelengia Congo. Je dis merci à tout le monde baolinga biso. Mama boni. Malam papa. Namoni boye, bokiti bouti nda kouvma boyeka kolela. Ya Solange liwango ti lelo sa aboni le to yobimsa. Oui, ça la biso pasi makasi parce que ko perdre mutu munene lokola ya Solange eza perte munene. Ne tozo loba surtout na lemba tolobi étape moko ya munene ya nzete na biso ya lemba wana ekoi donc toza vraiment na mawa. Osenga matanga ngo ezala ndeni parce que mamatanga ekoma ba tapage makambo belé yo osenga eza aboni. Ya moyen pe na kota na conscience abatu nyonso ezate mais oyo aza conscient o ayebi ke toza ba lekinzela na se na moyo yo liwa ya moninga il faut interpeller biso. Il faut interpeller biso na makambo ebele toza ba lekinzela to yelelo ya moninga lobi peta mse ko ozala ya o kuna lobi ta mususu ko ozala pe ya ngai donc muto aza na conscience il faut interpeller. Merci beaucoup. Bato belé bazo mituna ya Solange atiki bana combien? Vraiment question wana et ozala proprement soko posango na famille na ye. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, on continue. Donc, je suis là, toujours mort de cinquantenaire. Il y a là où il y a tout le monde. Bandeko belé bazo il y a déjà. Bandeko belé bazo il y a pour balela ya Solange. Il y a Solange azaki mutu malamu. Dans la vie, faut que ça la malamu pour batu balela yo.
yo salara mabe en tout cas nani akolela yo ceux qui mabele kio. Merci à tout le monde baotika bisoté, merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Oscar Maritou azotala biso azolela na biso et Tobo Sanité Guilin Sako Moyaya. Merci à toute la famille Mapesa Odilo Mampuya ozotika bisoté grand frère propre obandaki na biso na lemba lelo eza mukolo oyo corps ezobima parce que bato batondi déjà bientôt là bokomona ndenge nzoto ya Solange kobima et puis bato ebele bakomona tozolela na bato ebele ya Irene Makalebo tozolela na yo Moyaya propre tozolela na Jackie Kapinga na Mosika tozolela na bana poto ebele o balingaki ya Solange à suivre et puis on se retrouve tout juste après. Président, bonjour. Bonjour. Ya minondo akei esali bonia lelo tozobimisa encore. Vraiment passé. O aza maman. Netinga na ndo tala serwana. Tala mukina omone pena na na coupe salon donc azaki déjà bien. Et les autres banyo sa tête aïbi kufanda na batu na baleki batu tout et lora paska qui est au père de mutumunene maman yaya sœur na biso parce yango monique batu basé belé na passe na motema parce que azalek na mutu tout bien ceux qui ont un problème on peut se conseil té boy na boy azo peut sa conseil na ndenge musala oui c'est dans tout sœur mon bien vraiment. Merci beaucoup. Ouais merci. Bien sûr là. Président Modero, bonjour. Ouais, bonjour, maman. Toye lelo awa, toye ko bimsa nzoto ya Solange Minondo. Ezo sala boni liwana jusqu'à là. Non, ça n'a pas si mingi ya makasi vraiment. Surtout en particulier la commune Abisso to perdre mon copinza ya makasi ya ba artiste ya commune Abisso et d'ailleurs nazo ko Abisso qui a parmi basi ya liboso ba banda théâtre na commune Abisso. Donc voilà pourquoi Abisso artiste alemba to telemi vraiment pour tous les landais qu'on a biso. Voilà, bato ebele baroya matanga ekozala ndenge nini parce que bato bayebe ebele matanga ba comédie zara ba tapage makambo ebele ebele yozo senga ezala ndenge. Non, non, okate matanga moko ya ba comédie sali tapage. Les so bazo confondre biso na artiste et musicien. Na ebité tapage ya marque nini to lata mabe makambo ebele ebele neza. Mabe za kandenge nini. Kolata mabe za ndenge na latina suzi boy. Mais oui. Bozo mona mabe. Bozo mona ngo wapi kolata mabe ngo za ndenge. Message ni opesa na tous les comédiens, ba petit frère, ba petite sœur, ba o tout ba yesika na musala oya bino, ozo senga matanga na bino za. Non, matanga za na respect, muto akufaza muto respect biso nyosto yebi. Donc ozo senga pena respect za la mutuelle voilà. Remerciement noni na batu nyonso ba otalo libanda ya mboka. Non, ba basungi biso merci. Ba pe basungi biso te merci na bango. Merci. Merci beaucoup. Yeah, merci. Maman Alunga boni. Madame. Lelo Korea Solange ezobima. Ezo salo boni liwana. Oyebi na tongo. Tona moni masi ya batu. Na mona ngango mwa normal Namoni normal, namoni ketoki obimisi bene. Ya Solange Mindondo, ya Solange. Mais tant que tu es, nzela nyonso ezali normal, mais tant que tu es namoni cinquantenaire, et ça linga pe le côté. Mais tant que tu viré côté morgue, ndé na réalisé que ndé to sala kama bete po la vie est très courte. Parce que c'est bien, hein? Tu es dans masse, mais tu évites bisotan mususu, tourne bisotan goya tam suto bat boza boete. Tam se zana mai, tam se zalawa puis donc et quand singa mambo belé, na quand c'est belé mbala moko. Donc la monique mambo nyoso to sala to sa onka pona biso. To sa on pona Mindondo te akei. Azati azonga suti. Bandeko mususu pe to baleki balola na bino na musala ba o bazoya pe système akofinga bazochena ba poison poka na musala ngo lelo ya Mindondo akeli wango ete yo pe nani. Ya on a lobby ke to sala mabete. To sala mabete po liwa ezali. Donc mutu po akufa ezeli o mukie mutu pa ke ya tiki biso. Donc na oyo kamawa na oyo kapasi surtout bana na biso aye pona yazo mona kaka bana
Mais après la mort, place nous kozala wapi. Na mokili to na biso na temps mokie mais kuna ndeska to vivre vie éternelle. To sala mabete. Ata tozo sala mais na sima marambo et si la vie est très courte na ozongelango vie eza mokuse. Eza un artiste msuba kufi na 23 ans. Yekutu tolo ba kufi na ba 48 ans d'âge. Mais ekoki kaka te ngana yebisaka nzambe soki olobaki ba juste ba ko atteindre jusqu'à 120 ans. Soki mutaza injuste akoma tina ba 80. Est-ce que il faut kaka soki mutaza injuste soki akoma na 80. Pourquoi pas ata injuste wana ko sata 50. Donc que son âme repose en paix. Bana nyoso bazoya bolandaka lokolo malamu parce que nzela malamu yango balandaka. Et ça malamu soki totambola malamu po après la vie éternelle ezali. To la rabi sengo te. Et ça passe. Merci beaucoup. Courage. Merci. Papa Tsakala, mon papa, bonjour. Bonjour. Nayebi kozana pasi ezaki le roi Bagé ya mindondo akufi mais lelo penato yoko bimisa nzoto ya moto ekomi ya moei. Ezo saloboni. Non, ça fait très mal. Et ça passe. Parce que tout ça naie bon m'takei donc et ça se passe parce que il y a mon verrou qui est malade au sentir dans l'hôpital. Mais oh m'tabelité malade ya mukolomoko ça passe pour nabiso. Donc passe pour nabiso. Passe pour nabiso donc passe na famille naie biologique passe pour nabiso ba monde artiste. Elo onyo senga na baleki o batikali kimutema mabe kubwaka na bambasu mambebele bele tala lelo ya kufina na kimutema mabe bele bazo liwa oyo ya spéculer te pardon bo spéculer le côté que non akufina boye obe ba artiste basali boye obe akufina ndenge nini na ba circonstances to bokum sakanzambe na pasi na bisengo to kum sakanzambe mutayebi abane ko bakazo sentir bien te moi malade ba malaise banine mais ça te que bo spéculer que akufi na boye to ba artiste to ndenge akufi ezali waye yango esali so passe Olandi. Merci beaucoup. Bon tout ça na morgue ça va ezo kende ni par rapport à l'organisation maramunyo. Bon ça va, félicitations la remise bango ndenge ba sa organisation les kitoko moyibi na bango za la kité lokola yiba mbongo na bango ngana za la kité vraiment il est très bien ba yibita ko yibata infranté la bien félicitations elo ni osenga na artiste nyonso et puis batu nyonso ba ya matanga ezala ndeni kimia mbongo matanga ya sika guerre ba olande ko na bango c'est mais seul le regret le brazalaki na sika mami ndo ofana lemba alors tokutanaki na mama arrête wamu azalaki vraiment que na regret makasi biloko vraiment bandiki basali vraiment c'est honteux que atuninga tchaka Congo c'est la prochaine fois soko yena ko aider lisusu bakamona basali ngai en tout cas ça vraiment kitoko te un message au bakilo mbongo pa mama arrête wamu bakilo soki mbongo wana na famille ezaka mbongo ya libabe mbongo ya malchance mbongo wana e bomaka bana e bimaka pe e yaka baba malikso ebele basali nango nini Mungana ibite ngai parazana kindaki kukutala kozwa programme pa na famille ndela kutuba mariti wa ndela kutazolela no azolela tazo bakeno mais comment que na yambaki bande ko so komeli ba mbongo pa nanga bino famille ozo yango en tout cas c'est des choses à déplorer. Bon koyiba mbongo mama na bisayo monde oya ba artiste za monde moko diabolique et le nzamba ko sala sata monango contraire. Ce que vous avez des preuves, maman, ça va arriver sans francs moto, mais écoutez la télévision, on a une campagne à ça là, vraiment, tout le monde à niveau. Merci. Tout le monde il faut bazala non, non, mais oui, tu sais belé, peu n'importe quel mouton, mais pas reconnaître la compétence à mouton. Tant que c'est une organisation, mais n'a pas de place pour le kit. Quand c'est une organisation, d'abord, il faut reconnaître la compétence. C'est ça qui fait la force de l'organisation. Qui s'en peut y avoir un combo. Qui s'en peut y avoir un bon. Bon, si tu as un bon, tu peux s'en aller. Qui s'en peut. C'est ça qui fait la force. Il y a organisation. Mais si tu as un bâtiment, oh, mon race, oh, pesi mutu, oh, yebi, oh, foulier.
Président, ça c'est une initiative un monde nous vivant, un monde nous réellement vivant. Ngate mutu la sala yango. Izaba na baswa sala. Ezali na makasi bande on a biso Ans Luzolo. Azwaki initiative wana. Pour tout ça, moi groupe Moya WhatsApp, tout soutenir Vidélo. Après avoir cotisé une somme de $3,000, on était une affaire de 27 personnes. On a trouvé en nous que il y a Bolingomo Ezali parce que notre monde a monté et tout le monde a comédien Tozali, n'a pas moyen monter tout peut ça $3,000. Mais sauf moi 27 personnes moi basangani ba arriver au salon. Mais pourquoi pas te structurer le coup? Au lieu de la cana comme un TPC, tout ça là ouais abisso. Yango voilà. Et ça qui et le comment on est WhatsApp, to comme ko structurer yango, to ça qui moi ba élection mongo, to lingi to vendre sa makambu, bongo to libéraliser yango pour que mutu nyonso aya ko s'adhérer. Donc yango voilà na minute président na biso Duche Kapanga yem tazo kamba groupe na biso ya Emono réellement vivant tozana ba Ans Luzolo bazali ba mama Bénédicte bazali ba to belé bazali ba Caleb tukebana na yo tangeta yo rappelinga Thomson pamba yo ba to kisa ba donc bazana porte pena ba oningisa mais baza pe belé déjà ba ba koti mais to lobaki to tcha stop pour que to recruter batuté autorisant esika ko chabango sinon te ko revenir na même chose oh ya makamoto za ko boya makamoto za ko boya ya on to lien quand même to structurer nan eloko to za na ba statut to za na ba règlement de façon que muto aza ko ya kokota akota selon statut mibeko oyo akokuta apport ya Emono réellement vivant na matanga mingido vraiment botu na tesika ba kena mbonda biso. Ah voilà, vous comprenez? Na biso eza somo. Ah? Eza somo. Mais la vérité non. Moto azali que tu vivas sur 3000. Siko moto akei to mona sute. Kolia ne asuka yango wana. Ah, babo pesa maboko na. Ya wana lobi ke tango ikokoma. Bao ba ozala informer ba omona yango. Ezoya. Merci beaucoup. Il y a Titi Kalou. Donc Mindono mtasalaka scénario wana. Pe à son âme Masirika a joué moi nanga. Siko Masirika yaka na retard. Mozo mona nde Mindono zo sengele ba pardon. Ya limbisa yeka koya zo tungisa Masirika. Tant Masirika yeko ya a memi Masirika ti place ngana zalaki kendo senga ya pardon. Loba na mama pardon ndengo yena retard. Nani Masirika e mama limbisa nga donc considération wana. Azalaki les que azo considérer nga azo tianga na place nanga ya kiyaya et puis elle était sociale, hein? Elle était vraiment sociale. Ce qu'on a un problème, Mindono lo ba yebité. Ce qu'on a yebi, à quoi assister au Tina Souka. Tina Souka vraiment paix à son âme. Le comité tournaye, Torobika Anzamba Zaloku Mopo Azanzambi. Toi, ne le rebaxate. Merci, maman. Ok. Merci beaucoup. Oh, de rien. Ouais, Papa Maswak Boni. Très bien. Il y a Mindono Akufaki, mais les lorsqu'il y a réalité, ils ont mal en poids. Ça peut. Nous autres, ils ont mal nanda kwa Mali, les autres saloboni. Pas makasi. Parce que tout s'attendait dans l'autre. Mais l'homme propose, il dispose. Makanisi Nzambe est bichoté. Et puis, Zanzela bichonyo stolekana. On n'a pas de choix, donc Nzamba Sunga a Simba Penza Mitema na bicho. Donc, mal. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Liwan a été yoni. Mamwebele. Mamwebele tenga mamwebele foza bien na mokili ko yeba solo là et surtout nanu mutabimite kalobake kutu Mindondo Solange talazaki nanga boyer ayena rankin ser moko bien ayebo solo là ser moko a pesaka toli ser moko boye ayebi ko bongisa place ma bezali donc j'ai tellement de souvenirs, donc tu peux pas imaginer. Nazana et Sengo, et puis Nazana passe. Message junior à tous les comédiens, trop de rancines, trop de problèmes. Tala lelo liwa e Mindondo, mutu nyonso azo lingaye par rapport à témoignage na ye. Roté ya bango. Et là on le biso artiste et comédien, to vivra bien, to zalara bien, to sololara bien parce que lobby to ebité. Lelo zeye
lobi ezala ya ndeko mosusu lobi ezala nga lobi ezala yo donc toyeba kosolola totika baranki na buzoba to éviter babétise à buzoba tozala vraiment unis et puis tozala ensemble nzambe alola wana mukolo oyo ya ozwa molimo na yo ozala bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je nzambe azala na biso kaka abatela biso toyeba kaka betamboleli na biso oyo atambolaka mabe ayeba kobongisa po tozala na bomoko parce que toza vraiment na bomoko te mona bawana kuna nzoka biso nyonso toza baartiste et comédien donc ekosenga vraiment tozala na bomoko tozala na soudé. Ok. Souvenir ni otikali nango ya Solange papa ki pick up. Souvenir malamu ya Solange Mindondo a félicitanga vraiment na miso bato ebele ba comédien belé ba vie nanga oyo nga nakuta na musala tozale belé ayebe ma félicitenga na film moko ya kochakanga mo Paul Boss. En tout cas film wana na pataka makasi nde vraiment ya Solange alobaki nanga kipekos félicitations au Kende Liboso parce que ndengo jouer vraiment en tout cas TTT au jouer vraiment a félicitanga makasi na miso bato et ça l'a bien makasi komona badoyen nanga baza wana ba félicitenga donc ça l'a vraiment bien donc souvenir à malamu na tika nango yango wana à part ça ya Solange azalaki fille moko azalaki bien na bato même na tournage donc soko bana mike bazana yepa ko mwana mike soba mikolo bazana yepa ko mukolo donc loko vraiment on a ndamona ya malamu yango wana ezalaki teke soka moni bana mike ye akoma ko bude non ye azalaki vraiment era moni bana mike ye paza wana mpe amana donc yango wana vraiment ba souvenir à malamu. Merci beaucoup. Ok. Brifi la merveille et koto mususu Tantine Linda Boni. Ouais. Nangola Nzambe na tristesse kaka ya matanga nde toza awa na morgue pour robimisa grande sœur na biso Mindondo. Donc toza ka na monde matanga quoi. Liwa ya Mindondo esali yo boni ete yoni. Bon, na vie moni ba place à boyer et ça place à réflexion. O mutu yo moko vandi pena lobi obi ya Mindondo o akufi azaki pe na ba rendez-vous azaki pe na programme moko boye fala kutana pe na mutu moko boye mais akufi donc tout est vanité tout tika osala mabe na mokili ya malamu eloko leki nzambe zate parce que na kolanda ndeto tournaki histoire na ye na ba film da ozomona déjà ndete ba attaque moko déjà banda ki melem sous esprit ya discernement ala kité ovandi we pour koti yo adusoli yo ok na moto mataki foulard ekangami na moto bezo benda ozo gorger yo ozo kapema ozo comprendre le salo bongo donc l'IPK donc tu vois donc loko interpeller ngezake d'abord faut que ça la bien à bateau parce que les lots au monde à bateau tout baza motivé même bana lemba ba même NTPC même ba comédien tout au monde ba konza moka baza vraiment là pour na soutenir que ba kunde na condition malamu. Donc c'est que tous à bien à bateau travailler encore dur surtout Nzambe donc surtout Nzambe parce que yo mo bifi na biso artiste moto na mutazana makambo na ye soki zana na solo dans nga mabe eyebika motema moto alors soko za Nzambe te même ta bisika auto ya kaboye okokuta na pe na attaque ya moto muso ya kika problème so bendalika mo boye. Donc mes sincères condoléances le plus attristé vraiment la famille biologique surtout ainsi que tous les artistes et comédiens oyo tozo ko pentir na bango mawa. Donc talaka ba œuvre ba ser wana ba sana biso to comité banda ba salon voilà mais azaki comme témoignage d'abord à moment tout bande ko zala na surtout na ba réunion NTPC malgré na zona chance à jouer na été scène moko mais azaki vraiment moment où to bande ko partager et surtout na ba organisation mingi ba matanga to ba fête ba artiste so bo no ko mona kizo le galem so na ndenge moko normal ezaki parce que ya Mindondo zaki toujours wana do bande ko sangisa balé ki ko zana biso ko pesa na ba valeur na ko ya lem so na sika ba ze bakite ki na nga profil dans valeur ne na ko tie place bo donc vraiment ça passe mingi na motema. Merci beaucoup. Merci. Enfin corps ezobi malelo et sali oboni esanga ndeni tozwaka ya Solange Mindondo tokende na martyr tolela ye parce que sangwango le quoi bela quitté to banda konzima te cette fois-ci to nzimi ke Mindondo akufaki
tosenga eza aboni kolela ye ezala boni. Bon, nayebi que organisation eza bien, organisation eza yango bien. Tolela ye kaka na kimia nyonso problème ezala te. Matanga ya mama na biso Solange Mindondo ekabula biso te. Tosengi ka kimia ezala na biso nyonso. Merci beaucoup. Merci. Micho ya Solange akei lelo tozobimisa nzoto na ye na ndako ya malili eyosala boni. esala etikalo sam te sengo te ezalaka mawa na pasi tala siko ye moto oyaka na ye azala bacotisation so bato bada ye lelo ye toyolela ye eza pasi osakana te si tomona totembi bato mosusu bamona okaka toyemonisa babilamba toye te toa na pasi soki biso toyaka na ye mosusu abengi na appel cope moko pasi yali mais shoya te liyo eza nzela bato tu mare akei eza ngonga na ye koki biso pe totikali to pour venir place ni un jour totambola bien pour un jour soko kei okende place bien kotama mabe na mukili ya mabe pour mona bato nyonso zena bona mukili ba okende seke la aksi mutu nyonso okende eza passe sera dans la carte na ndako malili a changer position après toketia na stade boka ça de toyeka tokutani toyaka nde ba répétition na biso c'est ça. Merci beaucoup. OK. Il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour jeter des cailloux, il y a un temps pour mourir. Voilà. Nzamba Lobé, tout ce que Dieu fait est bon. Trouver la Mindondo, mais tout ce que Dieu fait est bon. Nzamba a permettre Solange Akoufa. Trouver la Yé, Naboba Sepeli, Barole la Nabiso. Trouver s'appelle Yamawa, comme on a que Mindondo. A sepeli na akufi ma sepeli na musala na été ayoke lengi ya musala na été ba pesi yete droit na ye ya musala na ye ba pesi yete otu ya sala lelo Mindondo akufi oui ba pesi ba honneur mais honneur akufi déjà na ça honneur na joueur nango c'est pas Mindondo na niveau international ba konzemo ba Rolanda ezamawa na tozo vivre mais tozo mon élingité aucune médaille. Moi j'ai 40 ans de carrière, Mindondo a 38 ans de carrière, aucune médaille. Jusque là aucune médaille. Donc ça nous décourage dans le métier autoponia art, 7e art nous décourage. Ba konzamboka pona ko voyager faut te lupango. Vous voyez maintenant, Mindondo a sepeli penate, a confirmé a sepelité, a sepeli a dû bénéficier dans Moussala. Alexandre, toute sa jeunesse dans Moussalango a ressurté et les lois a confirmé. Tous les discours il y a, remerciement il y a, encouragement il y a, mais a confirmé. Bino ba ebotikali. Vous avez déjà tant on a vendre bilan ou bino boza artiste combien de fois combien de fois toloba makama toloba ngombala boni to ça na démarche to ça ba démarche ti to comité na chancellerie ba yebi que groupe salon zo médaille té alors si to sala nini c'est un message soki ba kozongo ba dit bon tant mieux. Ils ont proposé nini. Je propose quoi na lobby kaka que tous ces places na musala ngote parce qu'il y a pas de médaille, il y a pas d'encouragement, il y a gouvernement. Ça nous décourage. Ça décourage. Tout le monde a pécho à salle informatique 40 ans, nanga na salle théâtre 40 ans. Vous avez ndenga na salle pécho à salle informatique 40 ans, vous avez ndenga. Ah, ça décourage. C'est pourquoi vous musala ngozo lemba, ezo lembisa ke atok fakaka. Tu connais ça? Ah? Oui, tu fais pas médaille car tant que tu fais fleur, drapeau, c'est tout ça. Merci beaucoup. Merci. Cheko Matondo. Ezaki lokola bagé mais lelo tozo bimisa nzoto ya Solange na morgue ya cinquantenaire o eza na simana yo. Ezo salo boni. Oui, c'est choquant, ça fait mal au cœur. On ne cesse de pleurer à Solange Mindondo. Tu perds des Batoumi Balé, tu perds la personne Solange Mindondo Ngolomingi, la dame qui était très simple, sympathique à tout le monde, humble. Moutona Komi qui était ça, une dame sociale, Moutona Sengo, Azaki Rankini Arte.
aussi deuxième personne to père des personnages moko oyo rôle oyo ya bandai ko jouer songi makambo makasi tout consort na personnage na wana to perdre Solange Mindondo. To perdre Solange Mindondo na humilité, c'est vrai makambo ba comédien ils allaient désorganiser à un certain moment. Ils allaient hors de terre, mais on s'était donné elle moi baya lule na bafi na biso mususu kosala ka protocole na ba matanga là où esika makambezala ki esika Solange azaza ki mobali ya cheko yaka ya to sala boy mise simba boy sala boy donc tozole la mena zo baka elo moka ke ya Solange akosala protocole lelo banda lelo tilo bia okundama akosala protocole comment akosala protocole parce que son esprit va s'incarner na montonyon so akozala organisation ya akosala protocole parce que yé azalaki ordre ya Solange Mindondo. Donc voilà un peu ton père de personnage, na talent, na rôle bande ko jouer et puis ton père de la personne Mindondo oyo aza ce qui te s'est retrouvé awa et belé kaka pona azalaki mda théâtre te mais oyo azalaki social et moutonyon se sengo. Non, c'est grave quoi. Merci beaucoup. Bon cher, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci à tout le monde au Batala Kibiso. Merci à Fondation Vuzantoko avec notre papa Carlos Vuzantoko. Il y a maman Béatrice, Bana Simon Kimbango Yasolo. Merci à Irène Makale Bomoyaya. Merci à Jordi Samba, les procureurs. Merci à tout le monde parce que là on voit tout le monde et devant la porte des morts, donc des cinquantenaires. Là où il y a Mindondo, Azana Kati, Bato Belé, Bazo Lelaye. Bande ko belé au bazana biso donc passi na mutema. C'est vrai que toza batu meliweza passi. À quoi bon au salaramabe? À quoi bon au fingara bato chaka ba poison parce que mutako que ça descend azati. Donc biso tout kufa. Et merci à Odilo Mampuya, merci à Chichi Chibola, Beauté plus l'argent, Oazolela biso. Et merci aussi à Dona Monica, maman sociale et Nabo Sanité Kungwati Sébastien Osewit, Nazolela Nabande Nyonso Bazolela Nangai, Georges Kalume l'éléphant de l'île, Jordi Samba, Azolela ya Mindondo et Anango Dilom Ampuya Sina Lobaki. Et merci à Georges Kalume l'éléphant de l'île, Deborah Bufando ya Matou Idole. Tokolela ndenge nini te parce que ya Solange azaki très gentil, azaki bien abattu. N'habite gloire soko zo simalayo, nous mona batu batondi na ndenga ko sakanate parce que tout le monde azolela, ya Mindondo, ya Solange, na moni ba mama Chako baza awa na biso, na moni bande ko ebele et o baza na biso donc c'est vrai que toza batu liweza pasi. To sala ramabete parce que mokoloko kufa nde batu bakoyeba vrai face na yo. Tala ya Mindondo na bolamu nyonso asala na vie na ye lelo bato bazo remercier ye lelo papa Carlos Vuzantoko ya maman Béatrice azolela lelo BBC Lukamba azolela kumu ya papi ya mère Eve azolela et Richikanga na musika les grands stylistes azolela na biso et totika mabe to sala malamu parce que muto rotikala éternellement na mokili azate. Donc merci à tout le monde, merci à notre site Elenga Congo, merci à Tracy Melenga Pro et merci à Glody Diasuka et merci tozonga na biso totambola na biso et merci à tout le monde au balingaka vraiment site na bango parce que Elenga Congo on est là pour bien travailler, on est là avec tout le monde, on est là avec tout le monde au balingaka vraiment biso ba maman ba vandi presque nassé baye kaka kolela ya Solange Josué Diasuka bazolela ya Solange parce que ya Solange azaki moko na bango mama boni ana olobelo ote ozoko kate mama boni malam papa namoni vandi vraiment nassé ba souci no ezani souci na ngeza leki nanga kufi azala mingi olobate. Merci beaucoup. Donc, Tomoni ba grande sœur naye, Tomoni vraiment battu belé. Oh basala ramusala au nabiso. Et je dis merci à Serge Ngwaba, merci à notre apôtre Moutima, José Moutima depuis les États-Unis, Jackie Kapinga, Nabo Sanité, Noëlla Sagassa, Mathieu Bonche en direct. Il y a Morgue, il y a Kishasa, Mathieu Bonche, je suis là. Il y a des journalistes, il y a tout le monde.
au Balingara Bisso, donc il y a des journalistes ici, namoni ba musicien, namoni ba toutou, donc merci beaucoup et je dis merci au Nabandeko Nyonso Balingara Bisso parce que je suis là pour bien travailler, je suis là pour bien travailler, je suis là pour bien informer tout ça la ramabete bandeko parce que liwa ezali tout ça la kamabete parce que lobby okokufa bandeko pe barolela yo et président bonjour. Ouais, bonjour. Vous en direct Nelengia Congo, lelo nzoto ya Solange Ezobima. Peut-être bamut batu bamisusu bamona ki yango lokuta, batu misusu banomona yango bavanti mais nzoto Ezobima lelo na morgue ya cinquantenaire. Ezo saloboni. Ils a passé, on n'a pas le choix. Ils ont loi nature. Tout resoyer, tout kenaï. Voilà. Merci, ça est fini. Merci à tout le monde. Moi, c'est Mathieu Bonché, votre humble serviteur. Merci à Tracy Melenga Pro, Glody Diasuka. Merci à Zégué. Donc, ouais, assisté Mathieu Bonché. Merci à vous. Bon boulot, mon frère. Et merci aussi à Fondation Vuzantoko, Papa Carlos. Merci à toi. Merci à Bibi Mapesa Maboko Bank. Merci à Pichou Mapesa Zulu Kabwiku, les célèbres Njilois. Tozana yo, tozolelana yo, mais la bossa na kozwa président Boni. Président. Boni. Nzoto ya Solange Ezobima lelo to si sa interview na yo et ça Boni. Non, et ça la gamme B. Pour tous déjà mutu. Tous déjà mutu, talaga donc tozana mort kawa. Message européen ça la bande de nyonso ba soutenir no libanda ba o batiki binote. Bon. Mingi na bandeko o ba libanda mboka pe bazolo ba mingi ndeli bino kufa ba dosu ba verso ebele o bino monde bazo boma bino te liwa eza liwa on ndeli ba comédie bazo kufa moi bino mo boza combien de mituka ba sode côté a ezoko ta bazo azani bibembe bana ba kufi soda ba comédie pe to aka bato ya biso revesa poto yebani makasi donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. La mignonne. La mignonne. Tracy Melenga Pro. Tracy Melenga Pro. Kata.